Vexo ya sola zala mbanda lia te. Ya zambanda ba danseuse c'est Chantal Bola Mama Paradis. Bon luka ki na ya na vanda ki fallait botika na vanda. Ya live est déclaré notification ya munene. Pour vérité zoyate. Bozo banga tozane beti 4 ans. Ngana ko zaneti 10 ans. Selon ko ka yemo ko mingizile lupango ba mango ba bitata wa mvembuyi. Na lobinga na zane ka 5 ans. Naza awa je suis pour les tata wesh magel. Ba wesh ba lalite ba saka tata c'est comment? Tata c'est comment? Yaya mbongo nini bobo komo corrompre ngai bolobinga na liembongo. Nga virambo pese nga mbongo te. So pe virambo pese nga mbongo no boya te na rolia parce que za papa la nga pese nga mbongo te. Mbongo ko diaboliser nga te pona Didi Stone. Moi je suis le tata de Didi Stone. Mbongo ba promotion. La bitela bina on la promotion gratuite. Dans ça la ngope gratuit ya podium. Parce que mon papa na protégeraka Kofi Olomide et na mama Lia na Didi Stone ngana yebi mingizilete mingizile na tshela ki ona se pourquoi zo lukela ba problème comme lukaka ba problème on lukaka makambo osili sango tokena lisolo yaya tapoter nous les live ngana vansaka monétiser moi bino bon monétiser nga yaya na comme page bon monétiser nga la page ki bogolo news Raisa Pinzi ya ba Pinzi monétise moi bon comme sanga y page yaya bon notifier ngai moi j'aime bien les notifier ngai yaya to tapoter live mama oyo Alia banda boma libana na papa na biso Kofi Olomide bon moi n'a jamais Ali esika fongola live jamais bon moi esika ba yamba une émission yaya un peu du respect peuple congolais tous à la kabatu tous en respect to memana kate po toza fan ya mutu il faut yo memana bongo tala soki banzembo ya mingizi le pesa kabino ba santos yaya biso se pesa biso ba santos mais toza en réserve tant que mingizi la zo sala mabe mingizi le mtaluki provocation oh ça fait une année de distance oh ça ma fille je suis le tata de Wash, le tata de Didi Stone. Et na beti tolo, na beti mukongo, na beti matama, na beti mutu. Moi, je suis le tata de Didi Stone. Bon, moi, na longi nangate. Bota na mbunzu ya li, bota na mbunzu nangai. Ou yo mingizi le ngozo confiance n'a pas nan. Confiance là, tu prends pour moi. Quelle confiance toi tu veux prendre? Yaya, tapotez-moi les live. Déclaration mounene ye. Bon, l'acception de Oza, Didi Stone tozawa. Bata tapi rouge bazawa. Basa kitoko bazaliawa. Mibale kitoko bakotiawa. Bato ya mbongo bazali. Bato ya Didi Stone bazali na tapotage. Bato ya mama Ali bazali na tapotage. Et moi-même compris Paradis Abasta. Ngasa na suka chef d'état-major. Leader. Babi passeport rouge. Bijou Mobondo. Babi red yende ro. Maman stand dans la Belgique. Et waso. Voilà bana Paradis. Na lobby boy. Moi si oyo Alia. Makamwa Sibir na libala na 27 ans. Soki ba pesa ki bino place ya li ya bolinga ki bokoka na lobby moi sur aboma libala sans polémique viens na biso mo pa au quoi d'accord ramani ta vieux esprit na changer TV pour nga esprit ko changer TV pour la nota la mona Christophe Kazadi za liboso na ngai na Sandra Kazadi ça c'est mes frères na lobby boy tala moi soyo azape na mabena ya azape na bolamu na ye momi oyo chafani na ndako mopao bolobi lelo maman na minu aza convoqué viens ici maman na minu ana comme na enani madame yo pe yaka comme yo lingi ba matio na miniature tu vas monter dans la miniature minga na yebi basi mususu te bolinga abonner ba vie na bino tendeni ozala moi sa Kofi Olomide bobo obota roki na minu na yebi te so pe ka papa maman na roki ponga na yebi ka mourir simple roku te tata vous comprenez bon comme ça na ba niveau oyote na lobby boy maman na minu yo ko benda neti minu matoite kama maman ba minu ba nikiti ba niki abo kote ki fali na makambo to kote la mama fali to kote la mama fali boko koka botika aigle vande botika tala bata mingi zile bozo mélanger botika fali na nana ketchup ba sombele nda kwa sika pa mobile ne ba fana il mérite ça na lobby boy faut pas mélanger les choses pour ça de potana awa les terrain na ngai sika la linga makamunde yango na lobby mutu nyoso zo finga lia
ozo finga Didiston na ye boye baka bal perdier okende ke ye zongi tozo beta ba masasi a pour moi no Didiston otikele ko ça live a fingi mutute moi so ali bozo kize tout le temps jamais ça la live peuple congolais bobula rate mutalongo na libala kenda apesa bino indicité pourquoi bima na libala wana aya lobate ça pour honneur a Koffi Olomide et pe honneur po ya bana oya bota akoye pe ko sala neti basa ba misem suba ya kape ba teki mpoka aya bengo pa tekeli o matière mais bino bo boule ka bozo besoin ko maman wa vana na kiti même ko maman wa vana na kiti vient sa crise cardiaque bon le clavier mon pas mon problème tala Koffi fa mona bana ba Didiston vient sa la crise cardiaque est-ce que bino batamingi zile toyoka ki ba melaki communion toyoka ki ba kola ki na mai ya mbula e bana basaka mbelembele bana basaka mbelembele bolingi vient sa la crise cardiaque to solana bino siko boluka ki na yana ye bolingi vient sa la crise cardiaque bana masaka mbelembele yo omelaki communion na kati ya mai esobedi yo lingi via sala crise cardiaque to tikalaka na Koffi Olomide via na biso mopa mokonzi kwa d'accord amani songe ya mbeli trois fois kaka ye kaka na lobby boy mwana mwanso yo ali ya bima na ndakwa libala apesa bino indicité bo sepela te pour honneur a Koffi Olomide pour honneur pour loba na makasi ndako loba na dépression pour awe comme relikamba dépression bo keba pena rolata manette so na cheka manette 3D mingi zilo zi problème bordi reke zongi ozo comprendre to tapoter live bandeko live eza déclaré mwana moso bimana ndako ya mopao asala ni live asala ni interview bon mona jamais ya déclaré nandenge bazwa mingi zile o azalaka mwana musala tolo bala munyamana na kombo na zalaka bon comme bozala poso to benge mwana musala te to pesa moi mingi zile zana peso mon nerf mkie pona pokwa lelo la msulobi no peso nerf te. Ça dépend explication la lila la muki. Zona mon air. Bon, boloba yaki musala. Baloba mo en français nini. Il travaille fait quoi? Il travaille quoi le nini? Il y a pas de son métier. Yangote. Et là on a le bon en français hein. Il y a pas de son métier. Ba se kaka musala te biso beto ngola bania ba koko kutu koko lo mreni ni mo lo zokota bozima mo corona be chomba la moko. Ba musu ba kufa na ba sola bania ba koko na ba corona. Koko azalaki de na corona na kata nielo zokota pia et niatio. Il y a pas de son métier. Mais là il y a pas de son métier ko luka musala la kata quartier latin. Mais moi so azaka na libala. Ata bozolo bakate baba ndako yoka na mobile te talibiso. Ezaka pom na biso te ma bimisa ngo karate. Moi so yo déjà il y a bête à bordi, moi, ma belle menace en réserve. Ça en réserve. Viens ma belle menace en réserve. Na réservé côté wana. Na réservé. Bordi on est à ma casse. Bon, on a sauté bordi pour. Salon cabino, ça vous yanga broya. Bon, quand c'était pas bordi, nous aurions retenu en gobi maté, gobi mamelote. Pour la bête là, moi, ma casse. Bon, dans le lobby boy. Moi, si moi, so attends la simalanga alidor. Moi, si là, besoin le baquet. Akutaka. Viens là pour ma plainte pamba viens là mon pena moni viens magana o kote lo yo pour ma plainte pamba na on la combo na yo bon to passer combo nani ana esprit mabe bon yena ko passer combo nini madame déjà zuma mingi zile to yo ka ki ba melaki communion siko o pera mbona respect na ko passer combo nizia bon quoi dans Koraman te tokeka na identité songa mbeli zate bon songa mbeli te mbeli pe mabete na TikTok na bon na kena na ba kombone ni na ko kata kombone yana na ko sani zela boza na partager comme to kende bien ba plainte leginga na commissariat bozela Dieu sera pas passé. Bon, Dieu n'a pas passé. Comment est bien? Moi, comment est bien? Il y a tapoté nous les lives, il y a aimer nous vivants. Faut pas aimer nous morts. Il y a aimer nous vivants. Bon, aimer nous morts. 1 million de j'aime, token à 2 millions de j'aime. Tozo kende ka to tapoté. Bon. Oh, ba condamné vient na biso. Papa si na makambo oyo yaki ya bakabo boloko. Moi si oyo
quand même ata bozolo babando ko kenanda ko wana te atika mobali asundola mobali mais na tango wana ne fala pe sa position na eti azala ka maîtrise azeli mobali na e poster si la ke bakati déjà makambo sili aye ko pesa divorce na ye mabeli ni mwasi wa salaki bande ko bota poter live to na déclaration marsivima balobaka bongo marsivima ya bozo on kande bozui ya to tapoter ya bozo ki sabiso to kei ya déclaration munene ye ya déclaration munene ye Constance, fais-moi la commentaire, c'est pas grave. Fais-moi la commentaire, tu as 1 million de j'aime. Bah, c'est que j'ai mis sur live. Fais-moi la commentaire, s'il vous plaît. Fais-moi la simaya, bah, tu vas finir dans la sewana. Fais-moi la commentaire. Bande ko tapoter live, inde. Votre candidat tapotage, moi si oyo. Asibir makambe bele ndenge moi sinon so siba mramna libala. Akangi mute makei. Soka za ki basa ba musicien mususu. Mais si abimisa, mais vient à la crise. Papa si mais ça la crise. Moi si oh toujours à garder honneur. Donc vous ne comprenez que moi si à garder honneur ya papa si. A garder honneur. Ce qu'on va na kit on dit ko bimisa makambo oyo et les gars nda kona. Mais ça soni pour na papa si. Et ça soni. Là besoin bake ali akuta kama mama gode na ndaku na lobby obongo mama Rifa na ko manquer respect parce que Christophe Kaza des na simananga na ko manquer respect pour ça rappelle la carte famille na bino na lobby boy mama Rifa oza tata mwasi moko za mabe mama Rifa yo bali mama Rifa makambo do sala so basali bana no mama Rifa pona ngaka kombo no to tanga kombo no je te dois beaucoup de respect mama Rifa. Pour le nino linga kaka kombo no wezala mama Rifa ko za l'exemplaire te bande ko to tapoter live mama Rifa na ko rené te tapoter to déjà des déclarations to ko sauter ande ba sauter di saratola batu ya mingizile bazana kanda na biso bata papa sipe ba koteli mingizile ba koti na jenae mais ngana zo kufaka pona vieux papa si na lobi mama Rifa s'il te plaît. Mais na tata moi si oya biso oyo na yebete mama Rifa tala ndongo salaka mama Rifa so ba biko salaka mabe ba kosi non na fingo longo mabete tala mama Rifa tala moi si kitoko nzoto mama Rifa s'il te plaît ba lobi na komo na niveau mabete ozo kate toujours no tanga komba Christophe Kazadi mama Rifa ozo l'exemplaire na banati mama Rifa ozo papa ozo tata moi si ndenge nini mama Rifa ya solo makambo kasoke yé komo neza na kati mais mama Rifa yo garda ka lia na ndako na oti la rigode za na libala. Pano linka na loba. Mama Rifa batna fungano peuple congolais misu. Mama Rifa ne baka seme kazan zela ya piutu. Na ora solo na kata TikTok ya solo mabe ba toucher Didiston, tata de Didiston. To vandi inane Didiston la finga mutute. To kokoma. Mama Rifa na yebi to za tata ndenge nini. Oza jaloux Didiston. Mwana oyo mo changer couche. Mwana na yo, c'est ta fille. Mais o garada lia na ndaku panda gode azalaka na papa si yo ali azalaka na ndaku te yo obanda ko berger ali na ndaku no mo yebaka papa si azala mama gode mama bananas mwana na bino mwasi wana ye wana mama bananas o yebaki azalaki na mama bananas na ndaku bon o garada lia na ndaku no pona nini po boma libala ya mama bananas bongo poni bata bananas bazo condamner yo te o fama condamner ne yo te. Yo ali azaki na problème te ali aza mwasi nyonso ndenge boloba ko bandeko krake musique a kofi biso ko bala mike to krake musique a kofi ti lelo tozo krake vie rambo musique na ye bongo ali a krake te ndenge nini mama Rifa yo mto pesa ki itinéraire akende na répétition akende ko kutana na papa si mama Rifa la balingani na papa si ye nani comme nani alia alidor mais mama Rifa bolingole e makasi yo mto berger alidor na ndako na odi oyebaki ke gode azana ndako kunati mama gode yo po kenda na okala na tout de respect je te dois pour no lingi kombo no etanga mangana makamba papa na biso papa si pourquoi ngo kota na mbriema abesi mama Alia azala chanteuse sika nini boyebisa biso musala nini Alia banda ko sala ake ko linga mobali ya kolo musala wana boyebisa biso bolo bapo bolingi to sopa na to ko sopa boyebisa biso. Moi, je suis pas Mama Rifa. Mama Rifa, so la même pas na Mama Gode na ndaku, Mama Bananas. Mama Rifa, yabarika yana ye, azala moi c'est pas na ye. Mama Rifa ne mutaza mabe. Puis cause ya libala ya lia. Eza Mama Rifa mutasala libala wana.
Si maman Godé bimanandaku, maman Rifa zalako courant, ba seme ki balinga ki alia. Binosko bolinga ki alia sa ndenge. Maman Rifa linga ki alia, tia garda ki alia nandaku na ye. Azo vanda na alia nandaku na ye. Amona ki maman Godé pamba maman bananas. Siko likamunini, maman Rifa mutasala libala oyo. Chi moi si pe alia pa bundi na makasi na ye, maman la Godé koki na ete. A koki na ete avandi 27 ans na mobile na libala te. Akiye tie poa. Siko ndako ngo na lobby l'air siko alia yaka ndako ya Montfleury. Ndako ne zalaka vidi. Alia nda yaka zo biloko ya mama ya Godé bandi ko chongo libanda bengani Godé te. Ndako zalaka vidi. Terrain zalaka vidi. Didi stona bota malibanda, abota mana classe, abota mana école. Aza mwana Didi Olomide. Ba bota yeb to yebe ba musicien na biso, baza bata mobulu ba bota ka bane belé. To yebit. Te ba musicien ba congolais baza bata mobulu. Bon maman Godé te afanda ki na ndako yeba ki teke Kofi aza na benga kutu. Papa ko porter un peu plainte te Kofi na solo ba peka ka bien na otaka kombo ne zobi ma papa. To samba ka pa juge yango pe kaka. Papa si, ayeba ki teke papa si azalaki musicien. Ayeba ki papa si azalaki musicien. Bongo avant Godé vana na ndako na baso papa si bima na bango. Bongo ye Godé azaka mbanda ba danseuse te. Godé pas azaka mbanda ba danseuse. À l'époque ba danseuse ya kala na za poso tanga ba kombo na bango te. Mais za bongo monde za bongo siko condamné bozo condamné mama lia na nini. Po ya sali nini. Akenda ko zo mobali moko na restaurant moko akenda ko sala aka beti mkolo restaurant na patron beti mosinzo. To solo la ko yaya. Ndi bozo confondre ndi bozo beta bo sala bo pignon na bino biente na lobby alia akenda ko zo mobile moko ndo sala na restaurant abeti mosinzo ayeba kina mwasi na ye boyebisa biso bongo mama Godé mama Rifa ayeba ki mama Godé sana ndaku avandi salia na ndaku ne poani po ba musicien baza bongo ba basaka na babasi ebele ba musicien baza bongo le ali akena Montfleury Godé satika ka libala kei ali akoti na ndaku confirmer alia na lobby ananas oza mwana Kofi oza mwana ya papa si ananas sala attention na makambo ba mikolo biso to lingaka to boma moto yo zo ya kokota na kati ya moto po pelisa moto ananas fais très attention pona robimisa tous les chansons oyo papa si abwaka Didi Stone ananasi bayembelo nzembulo na 2025 remis inde ya nzembulo na 2025 mais ananas bino bolingi kimiete yo ko pekisa be papa si makambo zo sala ananas bolingi kimiete olingo comparer na Didi Stone. Tu viens comparer avec Didi Stone ou bien yo foya osala keno o chaluanga na sa yaya nanasi papa boyete Didi azale kinanga papa donc kondak mobimbezanga conseil muto ko pesa conseil kuna zate mingi zile déjà ayana misala mabela kata ndaku wana donc muto ko pesa conseil azate ba congolais moi si ali na kata Montfleury kuta ngoza video vanda ayanga zonde biloka mutu na kata ndoko boka libala mama Godé ki maka libala simbita koki ko supporter chokité ba koki bombanda na ba danseuse te pondera bazana ba danseuse bazaka bambanda mama Godé na ye Didi ba melisa miliki et pas papa na ye papa si ba melisa miliki ananas zo wala ki papa na nani yo ba ko yemelo ndenze mulelo ananas bongo banda kala la ba boka ko te ananas banda kala la ba boka yo te ananas mais na Montfleury to banda ko mona ote ananas to banda ko mona ote soki bokendaka na mama na o bon kendaka pa na c'est ça problème na biso est-ce que ça problème na biso yango na lobby ali akutaka nde bana na libala la ali ye akutaki minu na libala o akutaka nanas na libala kaka ye mutu moko bo comprendre akutaka ye na kata ndako tata na ye ali azui ananas abengani ye to zongo to za la batuti le alidor ayaka na Montfleury est-ce akutaka na kata ndako ya papa si akutaka bana bazana kati boyebisa biso. Est-ce que akutaka bana na kata ndako libala wana ke yesiko ye abengani siko bana ya papa si ya vandi siko na Didi Stone asa akuta bana te siko bino na posani akende ko lokota siko bana na makasi ame mabango na ndako na ndako ya zovanda boni bino mutema mabe makasi boyoko ya moi sini na ngwa sala ngo bunde mozawana okena ndako libala moko mobali libala eto kufa to bozaki ki makangu eza ba vie ba musicien basaka na ba basi na bangwe belé eza domestique te. Pour vous condamner maman li atakutaka mutu abomela Godé libala sika ni Godé moko kakoko masasité ye moko Godé tout enda futuka coin et kenda mablandine
ndako etikali vidi bazo papa si ala balambele fufu liete papa si balambela ke lipa liete basalele maki na tongo te po gode bomaki libala mama si akuta ne baku mama si ali akuta ndako za vide akuta bana na kata ndako wana te soko akuta kande bananasi na ndako wana to roba te mama ali ya sala mabe akuta bana na kata ndako Koffi Olomide abengana bana wana to condamner mama lia ete po ta ser na ngaso sali mabe fona na betre mama lia maboko non makuta mutu te na ndako na ba didistone ba na kata ndako abandiko bota Sempiro abota miwana Muniru abota miwana James abota miwana esa kuta kande banana na kata ndako na bengani bango bima bokende o mo condamner mwasa batu mo latisa ye kuluzu siko mutu pa bimina yake ina ye atiki na epe libala nga vandi alembi bambanda ba danseuse koto ba danseuse obi mama azu bambanda combien ba pesa bino ndako na bovanda yemo ko mingizile tilo lozala bambanda ba danseuse yemo ko mingizile silinde tala mingizile olingo ko benda nga na kwena yo kaka leo mama ola zaka na kata libala est-ce que papa si banda ko samba nenga zo samba boy bibu bozo sakana na papa si wana bozo sakana pono ki batu musuba lobio ayeba na te yo muto wapa yeba na te wana papa si wana yo musicien mo kilimo bimba ba yebiye asale mission na Johnny Hallyday nana sale mission na Johnny Hallyday na ba artiste congolais asale mission na YouTube na Johnny Hallyday kaka muto bozo mona o papa si o le nom mingizile nga o kitisa e pouvoir yo bobi virambo wana asala akutana na artiste combien oya ba français ba mairie qui parle ba ke o te akutana na te kotana na d'accord te kotana on verra te Didi papa za Didi bongo pona tata na e bien sûr pona combat papa na makila ba champion wana na za contre bino Didi po la bi m'appelle Didi Stone c'est pas Koffi Olomide aussi poto zoaka auto za na wana makila champion banzoto vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Je suis d'accord, on a binoté. Akutane na ndako bingana bango. Lelo mama oyo ndenga zawana sipote. Abomi na libala emo na facilité. Abomi yango azeli posséder en mobile na tribunal. Mobile na gagner posté. Akei na ed. Parce que kendaki panda vie bakatela ga edisa cha mokolo te. Elingi kwa mwasi mabe aboma libala atiki mobile na yoma na lobby si bakatela vie edisa wana. Nyoso wana makambo ba danseuse. Vrai ou faux? Moi si naza mutema ko supporter makambo wana. Eza ba vie ba musicien. To condamner pe vie mo pa ote. Eza ba vie ba musicien ba vie ba ngomba pona. Ba contrat ba ngomba signer. Siko tozo ba ne makambo eza logique na mokili. Moi si oya bimi bo sepelite. Bon, c'est pas une salle émission te. À Sambousse la bino papa cité. Pour il suffit maman ou avant de dire ma colonaye ali avant de la boue. Il y a bien émission mon copain. Mais ça dégâts. Et quand ça la dégâts. Là vous avez qu'à bomber la godé libala n'a bomber la godé. Libala ni na bomber la godé. Godé pas faut pas linga moi si ne zara liboso godé. Sur te boye yaki son métier na musala. Abenga ka mama o mama avant da kuna na répétition musika lelo sali mo sinzo atako ta tata bana ne batu baloba ngote bino bozo mona ngo lengi nini o alinga gi ko chika papa si papa mino papa si pasala mabe mama o ya vanda kangi munoko kei po mini mama sali ti mo so akenda aloba ka te sala ke lokote bo sepela kite. Bo sepela te bona sushi mo so avana na kiti abi misama kamono so mona kuna na ba mami wata na ba tati wata tala botika bordi robeta maya mabe ya bo pesa viera mbo kimia te po anini bo pesa tata wana kimia te po anini moi si aboya kenda tkala ba dépression na mutu dépression comme ko sila sko ndenge ye comme na ni mingi zile azuye to boy pete ako ko na pe célibataire te. Ba kangi pete, ba continuer ba tiki ba continuer libala. Parce que là on est ici la raté. To continue sur le dossier. Pour on appelle ça comme exemple. To vanda ki pendant une année awa. Ce qu'on a continué dossier. To vanda ki pendant une année awa. Didi a sali vidéo a fini motute. A sali vidéo a boa kimboke la motute. Na ya na sala vidéo a on a benga Didi écoute papa. Didi Stone écoute papa. Butu tout bozwa awa. Didi a yoka ki tata. Didi a yoka zwanga postanga pana yes parce que je suis la tata de Didi. Et ça la fille Didi a postaka parce que moi je suis la tata de Didi. Elle-même elle a confirmé je suis sa tata. Didi a yoka kimi pesa mana mokili. Ya to tapoter live. Bo tagelenga Didi Stone.
Tag ma fille va venir ici. Bon, qu'elle ne taguer là, continue solo, elle kutate. Et c'est qu'à postaranga. To vandi awa inane d'idée zo sala live té. A comment sala makamnya ba content. Kaka moi so zo ko victime alia asala ke lokote. Ba finge na butu, ba kanga yendoki. Balo ba akima mobali, balo ba boy. Atikeli bino mobali, atikeli bino ba biloko nyoso ya vie bolingi. Oh mo fleuri e mo ko vie mo pa oyemba. Vie mo pa mo yemba. 119 diabolos. 119 diabolosi. Hope satanata, tope satanatue, mokolo koya koyeba, ezali lelote, ezali lelote. Boloka katunzama jaboloste, bambongo zua, apesa bino nyoso alia, mapangu na mofleri zua, papa si zua, jardin zua, bamami wata bozua. Batati wata bozwa, ba mami wata bokamata, bana ba nourrissant zwa, ba dansezi zwa, bambongo zwa, mubali zwa, ba jardin zwa, ba piscine zwa, ba compte bancaire zwa. Mama batikela onyoso te mingizile batikela onyoso yemoka yemba topesa tanata. Topesa tangonata mokolo koya koyeba yezali lelote. Ale mingisi la zongisi lelote ezali lelote moto akufaka soki ndenge ni nango wana akendeki soki wapi yango na ebite kote wana après na suka na bilo pesa te diabolos 119 diabolos bambongo zwa mapangu zwa mubali to kabeli yo piscine à Montfleury, to tikeli yo. Ba chambre à Montfleury, to pesi yo. Cuisine à Montfleury, o bane ko kota na kuzu so mama lia za na poto, to tikeli yo. Chambre à mama lia na Montfleury, to kabela yo. Ba drap, zwa. Ba miroir, zwa. Ba climatiseur, zwa. Ba garde de corps, zwa. Papa, maman, mingi zile, to tikeli yo nyosot. To tikeli yo nyoso, yemoko, papa se yemba. Mais na tikela ngaka obele moko, famille olomide. To sengi yo tika kaka famille olomide. Tika olomide yo kana na bana na ye. Eza la minuit eza la didiston. Bango tout baza bolomide. Biso to ko kabwata tata to ko panza famille, mais to ko kabwate. Patika la onyoso. Mama ali ya yoka nzembo ya papa si. Diabolos 119. Topesa tanata. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali, to misala na biso ezali, kusala électricité, kusala construction, kusala misala ya ndaku, ozana posa ba installer yo DSTV, ozana posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, ozana posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéonelectrical@gmail.com.
C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu. Yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.